Bon, bonsoir tout le monde. Ça, c'est la réponse à notre frère. Comment il s'appelle déjà? Je vais voir sa chaîne. Chronique du net. Chronique du net. Moi, je pense que tu n'as pas bien compris le message de Baleine. Chronique du net, il faut faire des investigations avant de venir faire soi-disant les analyses. Ça, ce que tu viens de faire là, on appelle ça l'analyse banale en fait. Ridicule. Euh, Déjà, premièrement, Baleine n'a jamais fait passer quelqu'un sur sa chaîne pour insulter, que ce soit Fally, je parle pas à l'époque, je parle actuellement, que ce soit Fally ou Nicki. Jamais, jamais, jamais Baleine a laissé ce genre de personnes de faire ça. Je suis d'accord avec toi sur le truc de Bombo, je sais pas quoi là, parce qu'on sait que c'est la chaîne de Sarah, je parle de Sarah. On sait que c'est la chaîne de Karine Mokonzi. Donc là-bas, voilà, c'est autre chose. Donc on connaît bien la chaîne. Voilà. C'est Karine Mokonzi qui gère cette chaîne. Mais dire que Baleine a insulté, pardon, dire que Baleine est venu soutenir Nicki Menga juste à cause de Ferrego là, mais je te trouve pathétique, mon frère. Attends, faut arrêter un moment, quoi. À un moment, faut arrêter de mettre Ferré dans tout. Mais toi, tu dis que tu défends aussi Ferré et tout ça, mais tu mets encore Ferré dans ses problèmes. Mais t'es pathétique, mec. Yo, olobaka ono, Ferré, azana kacha makambo te, bocha Ferré na makambo te, tu reprochais Sarah ça. Bon, yo moko suso ye ozoloba na Baleine, que non, Baleine soka koti makambo eza po na Ferré. Mais t'es ridicule. Pourquoi ozo mêler Ferré na makambo oye kuta yebi ne ekutute ni makolo ni linzaka ya orteil ni suki ya motu. À un moment faut arrêter quoi. C'est quoi ce genre d'analyse débile comme ça là? Non sérieux? C'est ça que t'appelles analyse? Ndeko suki nani? Hein? Ça c'est pas analyse. Oh. Ça, c'est pas analyse. Titre potier, oh, le côté est bimile. Mais c'est pas le côté, c'est des conneries que tu as raconté dans ta vidéo. Mais ça, c'est pour faire plaire aux Wangilos. Aux Oningani ba Wangilos, ba Lingayo. Parce que, moni, depuis quand au lobby Bouzoba, moni, ba j'aime et belité na vidéo na yo. Parce que tu commences à déconner. Écoute, mon frère. Fais tes trucs bien, mais arrête d'emmêler Ferré dans ces genres de conneries là. C'est Fally qui est incapable de gérer sa vie, quoi. Donc, faut pas arrêter de créer des protagonistes imaginaires. Arrêtez ça. Fally est incapable de gérer sa propre vie. Et vous voulez maintenant coller ça sur la vie des autres. En fait, en tout ce que je viens de comprendre, que Nicki alinga protéger ce qu'on Fally, mais balinga bambelango sur bato msusu. Donc, Nicki, Sarah, na Fally, ezali cop na bango. Ici, ba yokana idjana kuzu. Donc, le coup, Fally a yebi déjà que non, Nicki a raison. Mais si Nicki le coup, ba bongi siango déjà entre bango, Nicki a accepté, donc a assumé, ba finga nyonso, a assumé que yem tazali mabe pour protéger Fally. Nicki est capable de tout faire pour Fally. Parce qu'azana bananaï, c'est normal. Donc Nicki n'engazana ayebi na ye magamba zemwana ce que zaki lokuta kasi Sarah tikala jamais kolekana na ba live na ya le bononga na moni Nicki na mogwanda azana zemi ce que zaki lokuta Sarah tikala lo babongo kasi tikala lo babongo te soka lo baka bongo c'est que ba yebi ki magamba zemi ezali solo mais le col ezali solo le col est-ce que Fally na Nicki si ba bongisi déjà na kuzu. Mais il faut pas le bête. Il faut pas le moi une bête ba coller bo soto wana ba le bakino bango ndim to ba créer makambo yo bango ndo ba baby sa carrière il a fallu tout ça. Donc propre bête ba le kizali d'abord faut Nicki a assumer que non yende mutu a koseli Fally magam. Ya bon monde ya on a pour preuve bo soto oyo nkazo sala na Angelica Nicki azo contredit bango te. Et pourtant, ils ont besoin de sala.
Et ça, bébé, ça image na ye. À combien de fois NK bébé, c'est image à Niki. NK na Angelica na baswana donc ma finga ya ndenge osaganati. Pour na Niki. Bosu bomone sika Niki aleka na contredire bango. Non. Niki a osenga Angelica ko senga bambongo avant wana. A osenga bambongo ebele sur na kombo ya Niki. Bosu mona Niki aleka na Instagram à contredire Angelica. Non. Donc quelque part on comprend, on analyse, on comprend que ezala Edka, ezala Fali, ezala ba Niki, bozali bino nyonso bato mabe. Bino nyonso bozana kuwana. Donc ezaba ba kuna bino bozoluka, voilà, ezaba ba montage na bino, ezaba triangle na bino. Et depuis que j'ai compris ça, je me suis dit vous êtes tous des démons en fait. Pourquoi vous cherchez une bête? Assumez vos défauts. Une déco chronique. Ozali incapable osala analyse sur maloba ya Sarah. Mais oza ko accuser bandeko na yo baleine. Un déco chronique, franchement. Attaque motema mabe ngope. Sarah aza ko sala ba vidéo afingisa Niki. A osala ba photo montage afinga Niki bipolaire. NK azali incapable ya ko contredire Sarah. Angelica azali incapable ya ko contredire Sarah. Mais vous venez encore accuser Ndeko Baleine. Ndeko Baleine a tika la osala te mission mon côté pour na afinga Niki. Au contraire, à soutenir Niki de A à Z. Mais à un moment, NK finga Niki, ça c'est deuxième fois zo finga Niki. NK zo finga, pardon, zo finga Baleine. Ça c'est la deuxième fois. C'est pas normal à un moment. Première fois, tu as dit, bon, ok, peut-être c'était Baleine qui avait tort. Et heureusement, Baleine a joué, a joué la sagesse d'un homme. A levé le côté, mais Sidikaki, tout ça, a levé ma bé, il y a NKT. NKT t'a accusé que non, il y a mbongo, machin. La deuxième fois, hier ou avant-hier, si je ne me trompe pas, que Sokola Moninga, que Finga Moninga, oui, c'est pas normal. Donc, Bino, le problème, c'est que je résoudre dans ma finga. C'est comme si ma finga n'a pas la raison. Mais non. Surtout NK, on peut mobile, on pose au kumbi, ça n'est pas azali extraordinaire. Mobile, on regarde le pesa pe kanda marama mibale, on pose au kumbi, ça mindele, on est. Au kumbi, ça biso mindele, on se dit mindele, on passe donc ce qui a kokana kuna Leonardo, a kokana pena Leonardo DiCaprio. Nani nzaga kuta Leonardo DiCaprio, donc ezati. NK, tu as eu la vérité. Parce que yo ni trop finga mi balle ba Congo. Ça commence à m'agacer ça en fait. Yo NK. Mo sanoka ko finga mi balle ba Congolais. Mo ban no ya ko kani atana star moko ya Congo. Mo ban no aleki ata fali to chaka bobalo kana fali aleki. Non. Donc ko finga mi balle ba Congolais pe ko mi opesa kanda chez bino en fait. Faut arrêter ça. Beaucoup gérer ma minute pour me finir mi balle à Congolais. C'est quoi vos problèmes? C'est quoi vos projets en fait? Objectif n'a bien ali médiocre. Boye biga rofinga. Vous passez votre temps, bolingi ba respecter c'est pour ça mi balle belé ba respecter la basité à cause de nabino basi de la bino. Vous passez votre temps à insulter mi balle au lieu de redresser mi balle. Bino donc tout le temps ba mibale ba kongola ngope ba sala basi boy ba pesa ba tosaka ba tosaka basité basi ba ko na ebité point bino pe basi ba congolais ngo bima bon c'est parce que yo ozo bima na mondele ya vieillard ya mobangé donc mi basi nyoso pe ba congolais pe basala ka ndenge yo pour sali quoi. Mais faut arrêter un moment mibale on pose au komi ça pe aza pe kitoko peut-être soyons honnêtes. Mobile on ozo komisa la kitoko ni na l'équipe ba mibali ya ba congolais. Oh. To ceux qui te le pe vérité o lo tozo finga mibali mobile na yo. So te le pe vérité o lo tozo chola yo to chola basi mais non. Mais vous-même vous commencez aussi à un moment. Quand les gens vont parler oh non mibali pe ba mo le la basi. Donc bino le baraka le la basi mibali pe za la pe ka kimia. Mais non, à un moment faut arrêter. Vous êtes les premiers à ridiculiser les hommes congolais. Mais quand les étrangers vont faire ça, beaucoup de gens les étrangers, congolais, mais à qui la faute? C'est vous-même qui le faites. Binomo boza ko finga mibale ba congolais na ba internet. Boza ko bebi sa image ya ba congolais na internet.
Hein? Yo so mona mobile ya congolais asala ba vidéo finga kaka basi ya ba congolaise. Yo so mona ngo ezala kaka basi kaka en général, je dis pas toutes les femmes hein, mais en général la majorité plutôt j'allais dire. La majorité des femmes congolaises na ba vidéo sur totali sur 100%, plus de 88% il y a ba congolaises au bazar na internet kaka kofinga mibali. C'est pas possible quoi. Je dis pas que toutes les femmes congolaises, parce que n'a pas maman msoussou, on a bien, bazara jamais part en fait. Bazara toujours catégorique, na, hein? Ceux qui moi c'est ça ma B, bah le béli moi c'est ça ma B. Ceux qui me bali passer ma B, bah le, mais et ça maman msoussou, on a ba vidéo, on a jamais ba généraliser qui mi bali. Mais yo depuis aux soirs moi bangé no na libumu tono, le gola Obélix. Ouais osala biso minene parce que yo zo bimana mundele yo kati biso tozala basa mindele te. Mais vous croyez que mindele mona mindele ngo jamoni oh biso pe to bimara pe na basa mindele ngo pe biso mona biso to kumsa basa mindele baleki machin machin. Mais à un moment je suivais une fois ba vidéo moko boye ya mibali ba salaka à l'époque ba mibali ba salaka ba kumisa plus ba basi ya ba étranger ya ba étrangère en fait. Basi ebele ba yindo bazalaka bazalaka basilikaka ba mibali yango bakomika kokumisa ba mindele mais alors bino tango bosalaka yango bomuna yango bolamu mais ceux qui comme ba mibali bazosala yango ba mibali bapesaka bino respecter. Mais pourquoi vous avez le droit de glorifier les étrangers mais ba mibali pe ya ba congolais bazana droit ya glorifier basi ya ba étrangère te. Faut arrêter cette hypocrisie. Mobali yango pozo komisa biso ngana kata na moni pe na kata kutu mobali yango azali akokana na Leonardo DiCaprio nzoka nde akokana même pas na Leonardo DiCaprio libumu roi Obélix mobali yango dozo komisa biso ah faut arrêter à un moment boko gérer Sarah to la te azo beta bino ba balle boko bimisa atama audio moko ya pamba Sarah to la te mais bozo attaquer bato o baza innocent na kata makam na bino. Tout chez vous, bon, accusé, kaka, bino ka bozala parfait. Accusation na bino on est comme ko lakisa que non, bozana a tort, mais bodingis ko bambelango bato misusu bo bimisa ti bato misusu ne bazo bebisa combat nzo rande le kuta. C'est pas possible. Je peux comprendre une fois première accusation bon Sarah na Angelica. OK, deuxième Sarah, mais troisième quatrième kozana. Trop d'accusations, trop de mensonges, ça prouve à quel point vous n'êtes pas crédible. Yango ba yebisa bino soki bozala makamba buzoba boy bosala ngo na kuzu bino bolingi bosala ngo na kuzu que soki bolingi bosala ngo na kuzu te cela signifie que bozali crédibilité c'est que bino pe boza mabe donc chronique avant au fingi ça dans le but au fingi baleine mais au fingi si baleine. Voilà, au fin ici baleine na fait rigolo là parce que wa ozo côté ça fait rigolo là na makamba buzo ba ya Fally Ipupa. Mais Fally il est majeur. Il doit réfléchir comme un majeur. Fally n'est pas un enfant. Fally doit réfléchir vraiment correctement. Ça a fallu de gérer sa vie. Ça a fallu d'assumer ce que lui-même il a sémé sur la toile. Mais non, mais arrêtez de chercher des protagonistes imaginaires quand même à un moment. Oh là là, mais vous êtes lourd en fait. Vous êtes vraiment à chier quoi. C'est pas possible. Vous passez votre temps à accuser toujours, alors que mais vous êtes incapable de contredire ce que Sarato a montré sur vous. Niki, ce qui yozaki na oyebaki que non, oyo Sarato la zo saleza buzo bazo beb sa image na nenga zo finga yo pe ba bipolaire wana tout ça. Yo normalement ninga ki ko bima au contredire hein. Mota koki ko contredire Sarah ezaka gayo. Parce que bino mbaleta ngba solo là ba misusu bazala rati. Donc ceux qui yozo bimate boy c'est que yo ceux qui niki azo bimate pour la contredire Sarah, cela prouve à quel point ezali idéologie mo bisi ba yokane déjà, il faut y abeb sa image ya niki a sala neti et a assumé andi makaka que pendant voilà makamongo ici là. Parce que bazoni ngaba ki niki ici. Bon moi te réunion non le tribunal ezali tel jour, tribunal tel jour et les 2 jours il y a tribunal et l'équipe ba résultat incomplet.
Et babaki sur auto c'est la telle mon qu'on a peu ce que yaka ba bim ça peut raison mususu bon mon remarquer à chaque fois ceux qui kaka likambe comme qui ne si là tina fois bima tina fois bakisa quelques raisons niki peut faire changer ba conversation a changer maloba ça rend la fois yaka soit fingaga pone e bima neti moi makamo boye moto azobebisa image ya bato ezali baza bato misusu baétranger na kati ya makambo wana c'est-à-dire bakotisaka bafere bakotisaka babalene bango nde mabe quoi mais non arrêtez quoi un moment arrêtez mais vous êtes vraiment à chier parce que ça devient lourd à mentir ouvertement comme ça hein? Ça devient ouais. Ça devient lourd. Na chronique peut commis quoi accuser baleine mais oh chronique mais arrête ozo accuser baleine ozo tu peux faire ressources na kati ya makambo ya fali mais non faut arrêter ça frère et puis analyse no pe comme kene ya otenga maboyende ni hein moi j'ai donné tout le temps raison à Niki parce que azali moi si parce que yende mtaboko libana eza falite. Et tant on a moni pe fallait aller kaka na Kinshasa pas nati maloba lobaka ne correspond même pas tout le magamazimi le reste ya fallait à loba ils sera nul. C'est pour ça que je donnais plus raison à Niki. Mais Niki a comment me ma combat ni mabe? OK, on comprend que yo ningité batba on ningité batba mona ke no fali mtazaki mabe, okomo ningo protéger image à fali. Voilà ça là on a bien. Bon le gars protagoniste était quand même à un moment. Et boya au fin ça rabato boya au fin baleine a fait quoi? Tant azaki ko soutenir bino bozaki wana ba obimisa ba mino bo benga ki ya osala bino ba chaîne bo benga ka pa na monétiser bino ba chaîne bozara d'accord hein ba NK hein bozalaka d'accord bozalaka des sengo tout ça mais dès qu'il y a une fuite quelque part où tu ne comprends surtout na remarqué et pas ya NK incompréhension eza na mwasi oyo na ndenge akosakana te mpo na ye dès kayoki kaka likambo boye eza vrai mona asiliki mbala moko ale mbala moko abandi kofinga tout c'est comme si ye kaka mutu aza na monopole ya kofinga c'est comme si ye ayebi kofinga koleka bato nyonso ah bah voilà tala voilà bozwaka ndeko balena na nga soki ofingi ngai ndenge nakoyela yo okolapa mpo na nini obotama nakobosana ete oza mwasi okolapa mpo na nini obotama oyaka na mokili na lidungulu ya bobali wana na kosasa bino na ndenge moko neti donc bolapa botika mpe balena pema quand même ya moment botika balena pema balena aza master na bino te ridiculisaki ye à l'époque ayibi bino ba 600 et quelques machin allez balela asilikaki alobi tout ça après c'est passé bokoma écoute bobenga ye lisusu mpona abongisa bino makambo ya chaîne na bino mais bozongi lisusu kofinga ye lisusu donc c'est que boza mabe boza koluka baprotagoniste c'est pas normal donc ndeko NK avant finga mibali ya bakongolais banana nuko finga mobali na lidungulu wana oza libumu monene donc parce que yazo mema avion quand nde aza millionnaire bakongolais ba mema avion te en plus tika kokosaka bato que non yo na braza oza ko gérer basi lokuta tika la koluka te to bibisa baka mususu oyo ya ko bimso ridicule là. Donc tika kokosaka bato no ozalaka hôtesse de l'air oza osala na baninga no pe kuna na braza na compagnie ya monsieur moyibi oyo ayiba bon natanga kombo te pour éviter des problèmes mais oyo comprendre donc afongolaka nano wana batango comprendre yango nakanga yango te osalaka bazwi yo mpona osala etant que hôtesse de l'air yo akoloba okamba bato wapi okamba basi wana tika lokuta boye ko
Oh, à chaque fois na munona oh bokene tuna baba sha wana ndenge kana ko lebisa bango donc pona yo kan sakande nzamba solaka kana yo donc ce ka pesi yo vision yo junior so ali nzamba donc ce qui nzamba like sa yo ka bato mabe bato misusu nzamba like sa bango te kaka yo ka na ba prière na bino bato ndenge yo na mo nzamba ngo apesa ko ba vision pendant ce temps que tu fais des prières dans les bandes de sali prière on va prier dans 1600, on a bien on va prier virtuelle en fait. Au sali prière, paf. Dès que aussi si prière, banda ma finga, au sopi ma finga net mvula. Après tant aussi si ma finga, allez na sous ça sous prière. Et c'est ça que nzamba pesa ko ba vision. Donc nzamba ngo azali nzamba injuste. Wana nzamba ndenge nini donc ayoki na ba prière na yo. Si manango ayoki pe ma finga na yo, bon yo za na raison, allez atiki apamboli opeka ka pesa ka vision dessus. Faut arrêter ça, arrêter de prendre des gens pour des cons en fait. Moi ce qui m'énerve beaucoup me côté ça baleine trop na bouzo banabino. Ça c'est pas normal. Faut arrêter ça. Chronique, Nikki, NK, Angelica, mais surtout Angelica aussi, mais tu m'étonnes en fait. Na yope Angelica? Yota ozako finga na NK au finga ba likaku ya donc face le la soki na ngembo hein bo finga ye wala ye ngembo wana bo finga o qui met pas baleine non tu disais des choses chez baleine yo Angelica yo wako lo ba makambo pas baleine hein baleine dako défendre yo et le lo yo Angelica donc yo comme on aura problème là batonyos la même Angelica aussi a commis contre na soi-disant armée lourde na maman Myriam alors que yo zala na bango oli na ndoko zandogi o finga bandogi te faut arrêter un moment donc yo LK eloko ebole ya na eka suna chaîne na yo te na eka suna chaîne te depuis là on va comprendre que so finga trop mibala ba congolais trop c'est trop quand même parce que les dongolo na donc azape ki toko pété a hôtel m'appelle mibala ba congolais à un moment tout le barapé vérité mobile no wala hôtel ba penza na mibala ba congolais tout ça mobile tout temse net na trezege ndeko na trezege ouais ça na émission na Global TV tout est-ce que mobile na okoka vraiment penza trezege leke musika wana tout ça mobile tout temse na fali popa donc fali popa leke mobile musika di dungulo na comparer na ba congolais oh tuna ba nana wana oyo finga wana ndenge fali akambaka bango tuna même na Niki wana oyo finga fali wana tuna Niki ndenge tango Niki azalaka na fali baoza ndenge nini Niki akweyaka bwanga chez fali pour rien parce que ayebi fali pe aza Joe vrai Joe quoi pas ba faux Joe no wana ki dungulu wana hein faut arrêter toi tu insultes les hommes congolais toi ba insulter yo hey bibali kaka boy hey mais non. Moi, ce qui m'énerve chez toi, là, tu aimes trop insulter les hommes congolais, quoi. Moi, si on finit, les congolais, to fingi, yo. Voilà. Parce que trop, c'est trop. Mais esclaves, n'a bien pété à un moment. Ok, je comprends que non, on veut défendre les femmes qui sont victimes, et tout ça, etc., machin, oui. Mais à un moment, pourquoi vous voulez tout généraliser, vous voulez généraliser tous les hommes, en fait? Vous mettez tous les mecs dans un même sac. Hein? Yo zo finga mibali boso yo ba finga yo zane lo nyangembo yo omona ngombia yo zo finga mibali ba o finga ba fali o finga ba fere o finga ndeko baleine boso sko ndeko baleine bi bon yo lo nyangembo yo tikanga kimia yo omona ngombia o le ba non mibali ndeko baleine aza impoli akomi ko faire alors que toi-même tu es très impoli aussi hypocrite surtout yo mto bébé si combat ya fali pardon ya Niki. Parce que moi, aujourd'hui, si je suis dégoûté là-bas, combat à cause de toi, NK, yo zali très impoli, au début, peut solo la pété, kaka ko finga, makasi no kana ko finga. Mais ceux qui battent babandi ko finga. Et là, que sauva yo, c'est parce que biso peut te soutenir yo. Maman m'a pas ça ba soutenir yo. Bon, remarquez, maman m'a pas ça les kakaso mingi te na chaîne no point. Parce que maman m'a pas ça komi ko soso là. Je pense mo bané ça pessier d'andakisa. Ya wana botango zo benga défaut benga kaya yambaka te pona ebiso vérité soko yebité hein certes que maman passe impoli mais elle
des fois, elle est un peu consciente de ce qu'elle fait, en fait. Des fois, elle connaît sa place. Mais yo, depuis quand, parce que hier, maman m'a pas à Bimana mon délété. Si je me trompe pas, Bimana Moyindo. Mais, bon, tika la pe ko yoka pete maman m'a pas à fingara mibali. Bon, na ebite pete ngana na yoka ngote. A fingara mibali ya bakongole. Mais yoka depuis ozoma li dungulu no na ya nazi. Ko fingara mibali ya bakongole. C'est comme si nazi na wala. Yoka tibiso to fana na Allemagne te. Ngana yebi Allemagne très bien. Donc, mutaro kusangate azate. J'ai grandi donc la colline allemande quand même. Na colline allemande, même si la fin de la ressource en Allemagne, mais na colline kuna. Donc motako sangana dans la famille, plus précisément la ville aux enfants de Berlin. Na fana na Berlin. Na repeso même ba combo ya bateau. Ou soit donc na peso ba combo bateau juika nano nanga ojo na o nazolo ba o. Kende ko pesa bango tant ba yo ka vo nanga ba yebi ki oyo to yebi azalaka. Donc kokatsa que parce que je sais pas t'exposer aux autres quand non to yebi yote. Mais non, faut arrêter. Parce que si tu bandu ko exposer yo o lela o lap o kanga chaîne yo wana. Tuna ba wangila bango basala guerre na biso ba goloa ba yebi ndenge balela. Biso to lesa bango. Mais biso nde to lingi faut pas akufa. Fallait akufa te si la pété na musique faut azala wana parce que musique na donc fallait na faire il faut pas bundaka. Pour na musique on est kene likolo. Ce qui moko azate eza lokola liso miso pito. Ce qui liso moko kufi, liso moko atikala ozamawa, eza bien te. Eza déséquilibré. Donc il faut liso mi baleza. Donc, venez insulter les gens. Les mecs, moi, ce qui m'énerve, c'est parce que vous insultez souvent les mecs congolais. Vous rabaissez les mecs congolais. Et quand les gens étrangers vont sortir avec les hommes congolais, vous êtes des jalouses. Bah, mi bali congolais. Bah, comment on a bangona ba mindele. Bango kaka boy. Mais, bino bolo ba traiter bino bien te. Vous dites que non, les hommes congolais vous traitent mal. Vous dites non, les hommes congolais ne vous aiment pas. Mais quand les hommes congolais vont chercher les étrangers, les chinoises, les sénégalaises, les machins, vous êtes jalouses. Pourquoi? Non. Ceux qui battent bien, mais vous êtes yo bimina na mondele yo somoni mobali congolais azoleka bino basi ba congolais pona ni boninga kaka ba mindele yo somoni mobali congolais azosalango. Pourquoi c'est toujours l'inverse? Oucho joma li dungulu no on finga so mibali ba congolais. Moi ça m'énerve hein? Parce que moto a sala de sorte que yo bimana mokili ezali mobali eza tata na yo. Tata no wana azali congolais. Mais vous êtes ridicule. Après avoir insulté les hommes congolais, au komi goloba susu, naza congolaise te, nazali angolaise. Oh. Toujours pareil. Après au monde ba angolais, ba komi goloba, oh no ozalaka congolaise te, tika ba ko finga mboka na biso tout ça. Allez, au bandi au baloki susu. Oh nazali angolaise te, nazali congolais. Mais au final tu es qui? Il faut arrêter ça. Bozalaka la complexe wana te ya ko boya ekolo na bino. D'ailleurs, ils ont même peuple. So botali ba angolais baza ba Congo ba angolais so boyeba ngote en général c'est des Congo ba angolais wana en général baza ba Congo c'est même peuple que baza na Congo wana na Congo foi Congo Nzadi c'est-à-dire Zaïre et Congo Ango donc c'est-à-dire Angola baza les peuple mora yo histoire boyeba raconter kofinga mibali bo sasa mibali ba congolais lokola neti baza makaya bo botandi donc botandi na italaka c'est pas normal apota ba mibali congolais ba ya koloba oh mibali congolais baza mabe kaka kofinga basi kaka koloba basi kolobela basi mabe kaka kobeta basi boye boye patate ebela basi ya ba congolaise ba bala ba donc ba bala mibali ba congolais baza kimia na mabala na bango donc ça vous ne voyez pas ça donc parce que yo chose vraiment lidungulu hein lidungulu nazi donc bato ba mona donc yo soko lobi likambo mibali basi nyoso bandimela yo
na basi yango pe bobenga na ba chaîne wana pona ni bo contredire yete bo contredire ye bolo bane non kana yo pe défaut le baka mabe tika ko finga pe mibale ba congolais parce que mobali no pe azali pe parfait. Mais li dungulu ne wana alingi c'est parce que ye pe li dungulu ngo so akelinga basi o ya race na ye ba ko boya ye baza ebele tokoli na poto to yebi ndenge ba raisonnaka ba mindele wana ebela mindele balingaka basi balingaka ebela basi ya mindele wana balingaka ba mibali oyo baza sexy mwa banini wana banzoto lokwa ba miyindo balingaka mibali na bango be dungulu wana te ya yebi yango ebela basi pe ya pardon ebela mibali pe ya mindele balingaka pe basi oyo baza mwa nzoto mikie yango bomonaka bimaka na yo donc mpo na ye amoni neti adu diamant mpo na ye ye nano wana lidungulu no wana azomonaki adu diamant parce que ozali mokie oza na taille mais taille mpe elakisi mpe te ke no oza na motema malamu ya nzambe ayebi kosala bato apesi yo face ya ngembo mais nzoto taille ya bien sikoyo bon mais motema mabe motema eza malamu te kaka kofinga kochola donc koloba kaka buzoba so mibali c'est comme si mobali naona omona kofinga pe mibali ya bakongolais o mibali kochola donc konyonga mibali ya bakongolais c'est comme si mibali ya bakongolais baza parfait te j'allais dire en fait c'est comme si mibali ya bakongolais basalaka bolamu ata moko te pa basi bakongolaise so mibali ya bakongolaise mibali ya bakongolais bazala mabe mpo ani bolingaka bango lisusu yo fanda na bakongo na mibali yo oyebisa biso mobali ya liboso adeviage yo aza kaka azali mondele yo ke bwaki pa mindele parce que peut-être mibali ya bakongolais balinga baolinga osu te po peut-être voilà tala kaka ngembo na ngembo ezosala pasi voilà oke bwaki sode pa ya mondele o aza na tige voilà tige allumette aza na tige allumette mobali no aza na tige allumette yango okekumisela biso ba tige allumette wana okima mibali ya bakongolais parce que bango baza na goromania baza na King Kong yo okimi ne pas ba tige allumette après tu viens critiquer maintenant les hommes congolais tant les hommes congolais vont critiquer mobali aza na tige allumette ana tête à nazi ale bolo bono mibali ya bakongolais baza ba raciste mibali ya bakongolais baza mabe tout ça mais yo mobali ozofingela mibali misusu bakokane ata yo ozofinga mibali ya bakongolais tozwa kaka mobali na yo kaka akokana ta na mokongolais moko te toza sérieux mobali akokani na mobali ya sara tola oyo aza na elongelo wana soki kimpongo nzala oyo kutu me mobali ya sara donc tozwa kaka mobali ya sara aleki mobali oyo na kitoko na mosika ye au moins ye azali parce que yo ozokumisa mondela na te ngasi kona okumisa miyindo tozwa kaka mobali ya sara tola aleki mobali oyo na kitoko mosika aleki mobali na ye c'est pas possible quoi, à un moment faut arrêter. Donc yo pona yo soki ya mobali moko asali mobali congolais moko ya mobali asali limabe, il faut généraliser ba congolais nyos. Mais point ni ofingi pe ka congolais wana te, ou asali mabe wana. Bozana problème na Fali. Bo continuer combat na bino contre Fali au lieu bo généraliser ke batonyo so bo tchaka batonyo so na makam na bino. Oh, okomi kaka wana yo na niki bozande. Yo zalaka yo na niki bozande. Bozawande yo na niki. Et comme ici so no Angelica Pazali pendeko ya famille azali la partie moko ya famille ya niki. Et comme donc yo donc ils ont mon nango ils ba jeune na bina buzoba en fait. Yo NK na Angelica bozali ba famille proche maintenant ya apparemment bozali ba bozana famille proche ya Niki. Et pas Sarah et comme non Sarah Azaline aussi Kana proche ya Fali. Ah mais vous êtes vraiment des magouilles en fait, franchement. Vous savez comment magouiller les gens en fait. Mais heureusement il y a pas des idiots en fait. Heureusement tous les Congolais ne sont pas idiots. Hein. Mais franchement, moi je découragé na ba combat ya Niki Azaline NK pour vous dire la vérité. Il y a un moment où on a côté souvent dans la chaîne on a été parce que NK est banda kala
depuis kaka banda ko critiquer oh akoma kotsa déjà akoma déjà ko kotsa ono bato ba division o ezali nde bato ya braza banda bandele ya bandi mota banda makambo wana ezali NK oh bato ya braza muto babandi ko bebisa ba combat na bango tout ça et bakoti pardon qui songi na makambo et NK muta bandango ako yebisa ngo Sara na kuzu azo yebisa ngo pe Niki na kuzu yango bomonaka NK alingaka arme lourde parce que arme lourde azali soi-disant congolaise ya Brazzaville. C'est pour ça en fait. Yango bomona alingaka ete parce que ye NK wana ayebi makambo asala na Brazza donc du coup makambo asala na Brazza donc et peut-être makambo basala dès que peut-être ba bengana ye donc makambo asala yango wana ezo sali et ça la repasi mosani ka ko accuser que bato à Brazza. Mais c'est pas possible, hein, faut fermer ta gueule quand même en fait. Tu fermes ta gueule et tu laisses les autres parler. Parce que tu sais pas exprimer, tout ce que tu sais c'est juste insulter et dire la merde. Et toi tu crois que si tu insultes, tu as raison. C'est ça que tu crois en fait. Ok, je comprends, je t'interdis pas d'insulter, hein. Ça arrive à un moment, au moment non, ma finga paye, bangope, ma finga paye l'équipe, ouf, après au samedi, ça arrive à tout le monde. C'est déjà arrivé à moi, c'est déjà arrivé à tout le monde. Donc je ne peux pas empêcher les gens, mais il y a des limites. Tu ne peux pas continuer toujours à insulter. Tu peux insulter une fois, ou deux fois, après tu arrêtes quoi. Mais toi tu insultes tout le temps. Chaque émission que tu fais, tu insultes. Donc, pour l'insulte, insulte, Alexis, que non, Ozan a raison. Mais non, tu as tort. Parce que si tu as analysé Penza, donc, premièrement, Ozara toujours n'a pas double parole. Lelo, le but que non, Niki Azalaki na, par exemple, n'a pas cet exemple. Lelo, le non, Niki Azalaki na tribunal. Le but que non, oh non, Niki Azalaki na tribunal, c'est parce que Zaki boye, comment embrouiller, tu as toujours des doubles paroles. Yo, le Niki Azalaki na tribunal, Angelica, n'a pas cet exemple. Boza crédibilité binimbale wana. Angelica lobaga Niki asa utaki ko bota. Yo oleki olobi que non Niki aboti nanute. Wana tango bokabwana ka boka koyoka na te. Mais tango bobandi koyoka na récemment awa wana utu yo ko sanga te ngamona yoka ngona parce que nazara tout le temps émission non. Nazara pe tout le temps émission ya Angelica. Angelica na chaîne na ye. Azoloba maramususu yo pozoloba pi maramususu et pourtant bozoyo kana bino mbale bozali bien na pese exemple attends il faut que je réfléchisse parce qu'avant que ça avant Kimangai na mutu une fois c'est même récent là en fait c'est pas vraiment c'est pas longtemps ça date pas en fait c'est très récent yo voilà comment on dit Sarah récent à YouTube msama alobaki maloba moko boye ya Zemi alobi que non Niki azali na zemité abimi c'est ba preuve né bon soit disant preuve parce que ngana yebi que les a ba preuve té za makamo yemo à mélanger qui d'ailleurs je suis pas d'accord avec Sarah par rapport à ça en fait mais je suis d'accord avec Sarah ninga za ko attaquer Bino mais Bino boza incapable de attaquer c'est pour ça que je suis d'accord avec Sarah mais je ne dis pas que Sarah a raison par rapport à Maramba Zemi yemo pas ça ko chambouler parce qu'elle peut pas me mentir parce que ngana za preuve l'accepte déjà preuve et donc voilà on peut pas je vais pas revenir là-dessus donc ce que je voulais dire Sarah le but que non Niki azala zemita zoko sabato tout ça etc. Niki pas botate Sarah le but bon mais yo siko récemment wana premier confrontation ya nano ce qui vidéo ils a toujours na chaîne yo na ko ça te bato bo ki no tala chez vidéo wana ceux qui a toujours na chaîne ya NK bo ki no tala bo ki no yoka dès le début hein boyoka émission mobimbati na moi katikati bo yoka NK Zoloba makambo ya Zemi wana ezalaka ya solo ezalaka alobi donc a conjuguer au passé ezalaka je me suis posé ce que ezalaka ya solo siko bana baki wapi donc en fait kansa souvenez-vous il y a eu des rumeurs qui disaient que non Niki abotaki me bana bakufaki motabanda makambo ezalaki Marie-Laure alobaki non Niki abotaki bana bakufaki wana avant même Angelica Lekaye koloba lisusu que non Niki aboti bana donc
Vous n'êtes pas crédible. Yomoro lobby na munorono. Donc mutako kusangazati. Yomoro NK na munorono lobby que non. NK a makambo ya zemi wana Sahara hein. Ozolo bana Sahara. Makambo ya zemi wana ezali ya solo ezalaka ya solo. Ezalaka ya solo. Olobi bongo. So nazo kosa boki ni utala bino boki ni yoka. Ye NK mta lobby yango. Donc ceux qui zemi ezalaka ya solo c'est que bana bazawapi. Donc, après, boya ko kosa bato ono mbana bakufaki machin. Donc, en fait, na kacha live wana o Niki Asaka après confrontation ya ba avocat parce que bango ba ye aloba que non Niki Rozala na tribunal na fali tout ça mais fali a quitté moto a quitté mais après a leki sous sa salle émission comme ko sabato oh non ezaki Niki aloba quitté ka Rozala kuna kaka ba avocat to représenter tout ça etc. Donc la première confrontation non mais bon enfin disons-le comme ça pour tout se faire comprendre la première confrontation il y a Niki na fali vidéo dans la première vidéo première confrontation hein, NK tanga saki mission le but que non ça Niki azalaka na zemi ya solo azalaka na zemi ya solo ya bana wana mais siko bana bake wapi soka azalaka seki ba oyo kosa biso akufi donc ce qui azalaka ya solo zemi wana cela signifie Niki azako protéger maintenant Fali parce que Fali a yebi que non il y a Tchaki Niki zemi mais le coup la image a Fali c'est baby par rapport à zemi parce que a trompé Nana donc il faut pas le bakeno Fali à ça qui pour de vrai donc il faut pas protéger l'image à Fali donc Niki est capable de tout faire pour protéger Fali donc c'est normal maintenant Niki elle veut protéger Fali yango la Niki bomoni azak ko loba sous makambo ya zemité c'est pour protéger Fali en fait ne prenez pas des gens pour des cons yo NK ozako a confirmer batiza Niki azaka na zemi solo yemoko Sarah confirmer batokino Niki azaka na zemi solo ajura même sur banana e ajura sur bananae ajura mona nikina zemi na mugwanda et le lobo moko sabato no asasu na zemi te zemi ngo bana bakufaki parce que bozali ko luka bo protéger Fali pona bo sotonaye asali mais je comprends donc Niki est capable de tout faire pour protéger Fali ça on le sait parce que Niki elle aime Fali de A donc oh nyoso bo le bono Niki azong la ni fete on a beaucoup aussi la preuve Niki azara na likango na e tant qu'il fallait ake draguer na confinement mais Handimi ake alali na Fali parce que Nika lingaka toujours Fali bako kabwana na bango na mikanda mais bako donc pona ko sala ba digi wana ba na sala na bango ata ba kaboni ba divorcer na mokanda boy ce qu'il fallait benge lobby yaka tout sala digi ako kende parce que Niki ona akwena ebwanga ya Fali boko sala nyoso bolingi pona ya linga Fali te bokosi a linga na e. Donc, j'ai compris ça. Mais il faut arrêter de dire des conneries maintenant sur les hommes congolais. Pendant ce temps que vous-même vous faites des conneries. Surtout, yo en kawana tika ou finga mbala wa congolais et tika pe ndegonabiso baleine kimia. Ozali incapable de contredire au comique Sarah yo zandoki Sarah yo zandoki mais ozo finga li bundu machin bon mais yo moko ozali incapable de contredire ça mais ça ba audio ils ont prouvé que Sarah en a tort. Donc ça prouve à quel point ça va cinéma nabino. Et ça va montage, vous avez ça là, bah triangle, pour d'abord protéger maintenant Fali. Voilà, donc arrêtez de prendre des gens pour des cons en fait. Donc yo allez au courant, il y a montage wana. NK allé au courant, Angelica allé au courant. Il y a moi bomoni balingi ba écarter sikoyo arme lourde na maman Myriam parce que bango bazali au courant il y a makambo wana te. Pour preuve maman Myriam, la kacha Ojon, Aza koluka ben faux aussi sur ce que elle peut dire sur Niki. Pour bango nyo so baza na munoko moko. Donc bango va comprendre que non, bango baza na information sûreté. Pendant que vous avez information sûre, il faut pas benga rasiko Angelica na NK. Pendant bango nyo so baza la na munoko moko. Na kacha Ojon, ndenge explication pe maman Myriam a pesaki. Mais bango va comprendre non, bango va commis poser trop de questions en fait. Babino, il faut tout kata bango parce que ceux qui va commis poser trop de questions boye, ba nyonso en fait. Il faut tout kata bango.
Non, bah, comme Monique, non, bah, comme ko débarrasser, bah, comme ko kosa, oh non, comment on est, ndeko nanga baleine, azana katia, oh non, aye, akota makambo pour na fait rigolo là, pour na ba baby sa carrière, il a fallu. Bon, tout ça parce que Balingi va écarter d'abord, bateau, hein, va écarter. D'ailleurs, Baleine n'a jamais été dans la team Niki déjà. Ça, faut qu'on le dise. Il n'a jamais été. Donc, Soto Longoli, Baleine, Balingi va écarter Sikoyo, Maman Myriam, na Armelo, Balingi va écarter Bango, Bati Karaga, Angelica, NK, Nasara. Bazana Kou Bango Nyoso. Ezala Niki, ezala Sarah, ezala NK, ezala Angelica, bango nyoso ba donc bango nyoso ba yebi vérité. Ba yebi vérité que non, il faut maintenant ba changer. Bon, pour preuve, pour la nini Angelica, des fois sur ameli moi le tokone, ya komi toko, ale banda ko bimisa ba vérité. Ye bo pesa ka Angelica na tie moto nyoso na défi hein. Bo pesa ka Angelica moi son moko ya mbongo, a pesa bino ba preuve. Bo benga na téléphone te. Boke botindela bato bakini na pembeni na ye face à face boy. Bo pese bon, bo mon ako bim sa vérité donc bo enregistrer en cachette. Bo enregistrer en cachette, bo mon ako bim sa ba vérité parce que ya ebi. Angelica ninga zawana so ameli moi le tokone a dû moi lingui la bagisi na moi primus piou. Allez, yoka so ninga ba no bim sa ba vérité. Donc a combiné toko. Au mon abano komisa ne fali parce que yebi que non il faut pas protéger pe image a fali. Abanda ko salango déjà na chaîne ya Sarah. Balongo leguna parce que hier Angelica ça comprendre qui non donc il faut ba sauver Fali. Ya wana idée wana pe Angelica pesa ki pe Sarah na prison Sarah tanga bimaki prison solo ba Angelica ba ko yebisa ngai ndimaka ka makambo o bokuluka na bino wana azo yebisa yo pono bimano ka ndimaka Sarah lo bakango alobaka ngo tanga benga ka NK abengi NK alobine Angelica yango wana ayaka yebisa ngai o nandimaka ka proposition ya Fali. Or, déjà, Sarah, ça a déjà proposition. Donc, il fallait Sarah accuser Angelica. Donc, ils ont monter déjà. Il fallait Sarah Andima que non, Angelica, c'est comme Talingi, Tindikaye, pour Andima proposition, il a fallu pour que Niki, pardon, pour que Sarah a détourné Makambazaki Koloba, pour sur la image, il a fallu. Parce que, souvenez-vous, Sarah a tindelaga Niki message a dit que non, bango bazo lo banangai na trahir yo na loba que non yo o lobi na makamonyo so lobi na ngai za faux tout ça. Après na message on o Niki a pesa ezaki nini. Ce qui Niki ce qui zaka faux na message on a kasi Niki a lobaka yo moko yebi que non ko trahir ngate parce que yo mo yebi to sali makambo ngana yo tout ça tu vois. Or Niki a le but bongote Niki a le but na kata message le but que ngana yebaka yo te yo muto donc obana ko bundela ngai tout ça tu vois. Niki a le but na capture wana o Niki a publié o tango Fali alinga a somba o Fali esika sombaka déjà Sarah tola na prison. Sarah ali biloko mo na prison donc a kokité voilà il fallait ça ba montage wana. Il fallait dire maintenant, fallait proposer. Parce que Niki a tindé qui est l'autre côté. Donc, Sarah Moni, non, si on a continué, on a rejoint l'autre côté. Et on a dit, Marie, proposition, il a fallu, tant abîmé, non, il faut à ça de sorte que non, le coup, la cause qui a un poison, il faut qu'il est à l'hôpital, machin, le coup, et là, en fait, image là, tu vas comprendre raté. Tant que moto abimara, surtout na ibite suki ezara toujours en Afrique. Tant que moto abimara na prison, bah ça qui toujours un test médical. Pour la la suki azaki na malade ou te avoir abima. Ezaki wana donc il y a atie wa perfusion ba donc c'est makila. Va kosa ba to za. Ah là là, les bises aussi que vous avez fait, franchement, vous découragez les gens. Donc voilà, ngana suki na ngana. Donc, ndeko chronique, avant, au côté là, pe ba Niki wana, ta la peine ma beba ngo ba komi ko sala. Hein? Avant côté la Niki, avant côté la Ngembo, avant côté la Ngembo na mobane non. Hein?
hippopotame wana nazi wana donc avo kotela bango donc voilà donc avo kotela pe ba Angelica wana tala pe mabe oyo nanu bango bazosala parce que bakoki kotia bato nyonso na kati ya problème na bango te ya un moment et toi aussi arrête ça c'est pas comme ça qu'on fait les analyses donc tout ce que je viens de dire là yo so sala analyse après est-ce que yo imaka moko bango balobaka toi tu me connais pas moi je suis tata songi songi parce que na bandi ko bimisa makamba bon déjà il y a Sarah là où tu bimisa makamba origine ya Zemi on a besoin mon nango donc il faut arrêter ça donc yé bato ya NK hein bato ya NK je sais qu'il y a bato ya NK pe ba yoga ka bazo ki lobane ba tinde ici ba PC sango ke nonga na baloki lié ta bato ya NK boye bisa NK ameke pa nangati parce que soka meki oyo mama mapasa salaka eza boke nga na kobalokela ye na kokoma mwasi na banga nanga te naza yebila oyebinga moke na ko donc ye na mobali ne lidungulu wana na kosasa bango bana na koécarter parce que voilà eza bana mais ye na mobali na ye na kosasa bango de A à Z donc face à ngembo faut pas blaguer na moi tête moke wana tu peux pas blaguer avec moi bino bolingi mais oza injuste yoka ngembo NK azolo bono mais l'autre wana azali fantôme amona la rate yo moko sala ba vidéo ozomona yo ba yebi parce que oza ko publier ba photo ça rappelle ba vidéo la ba live ningo Angelica sala rate pour no sala live le rôle Angelica te kaka boyebi kaka koloba mais bozana raisonnement na cerveau te bomba naka to mona bino te mais yo ba mona yo osala émission na yo lokola Angelica te Angelica au moins tomonaka ye omona fandi na kiti na ye na asimi mwa le toko na ye na mwa soki nini na ye na pembeni masanga deka meli akomi toko banda kosala baka buzoba omona donc moto aloba makambo lokola abandi na Z azomata na A donc ayebaka le baka balobaka te donc ye wala ye moko neti mwa lingu donc toko na toko bon yo sikoyo obomba makanoka neti ngai. Mais tu critiques l'autre aussi, ouais, ça sera pareil. Mais non, à un moment. Donc, faut pas critiquer. Oh, Azali Fantôme, machin. Oh, arrêtez ça. Vous allez argumenter, vous poli, parce que Sarah a poli Sibino clairement, puisque Isaba jeune abino. Vous poli, parce que boyebi ko ça la communication te. Donc, yo, un candem de BBC combat et Niki. Ça, je l'ai dit, je le mâche pas. Un cas au BBC combat et Niki au décevoir parce que moi j'étais pour toi en fait mais ma finger jamais et si quand on remarqué bah argument il y a solide des athées parce que dès que quelqu'un moto sur la BBC vérité sur vous bon bandi ko finger moto mais jamais na mon abino boya contredire Sarah BBC vraiment jamais na mon contredire Sarah tu crois que na ba WhatsApp wana bo solo là Sarah o tikabino malobate bozana maloba bo bimisa ngopani bon bo bimisa parce que Sarah comment que social donc dès qu'Asali Mara a supprimé déjà ba audio tinde la bino a supprimé bino bozaki mayele était au le bo télécharger donc bo tiki Sarah supprimé naï mais c'est pour ça bino bozaki incapable parce que Sarah azali sûr que bozala audio la été parce que il ça supprimé qui o tinde la rabino bon des inconscients allez bon la tiki une peace pas possible vous les gens botika baleine kimia